bandi nyonso ya info linga la journal ya peuple pona peuple tofungola basango na biso na présidence pona kotalisa bino ndengo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na ville ya Lubumbashi jeudi 17 avril na pokwa pe na bokomi na ye ayambamaki na aéroport ya Luano na ba autorité ya ndenge na ndenge. Rixima Pindeme apesi biso reportage. Nasima ya koyambama na aéroport international ya Luano epai ya ba notabilité ya ndenge na ndenge ba autorité civile pe militaire oyo nyonso bapesaki ba honneur sur place na bokiti na ye na avion na pokwa ya jeudi 17 avril 2025. Bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo directement aposaki première pierre pour na kotonga aéroport international ya Luano tope ko moderniser yango ndenge bozali komona chef de l'État ayambamaki na ba responsable ya projet oyo azwaki ba explication ya ndenge na ndenge batalisaki ndenge nini aéroport ekotongama mikolo ezali koya. Aéroport international ya Luano ekozala de plus en plus modernisé pambate ekobanda koyamba ba passager ebele par rapport ya ndenge ezalaki liboso pe trafic ekozala makasi ba avion ekobanda kokita vraiment ebele na sima explication oyo chef de l'état azwaki directement alekaki na acte pour na poser première pierre ya modernisation ya aéroport international ya Luano ndenge kaka bino moko bozali komona wana ezalaki début ya activité ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bokiti na ye jeudi 17 avril 2025 na aéroport international ya Luano na sima ya poser première pierre chef de l'État azwaki mbala moko nzela epai wapi foule batondaki ebele pona kosaluer ye pe kosouhaiter boye bolamu na ville ya Lubumbashi chef lié ya province ya Okatanga. Totikala kaka na masolo etali chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pona kotalisa bino ke après koyambama na ye na ba notabilité pe population oyo bayaki ebele directement chef de l'état aselonsaki na misala ya ndenge na ndenge kolanda reportage. Na bokomi na ye na pokwa ya jeudi 17 avril 2025 na aéroport international ya Luano chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe elongo na ba dignitaire ebele ya province ya Okatanga ba autorité civile pe militaire bazalaki wana aligné na aéroport ya international ya Luano pona koyamba chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azungi lisusu pona énième fois enfin que ayeba na ko inaugurer pe ko poser ba première pierre na ba édifice ya ndenge na ndenge oyo gouvernement central atongi na province ya Okatanga. Bosimba ke séjour ya chef de l'état ekozala marqué na ba séance de travail ya ndenge na ndenge kuna na ville ya Lubumbashi surtout que mon côté a bosani ke mboka na biso République démocratique du Congo ezali ko traverser crise moko sécuritaire ya makasi surtout na partie orientale na yango nde ezali ko senga ba séance de travail ya ndenge na ndenge enfin que ba solution eyeba na kozwama pona koluka ndenge nini kotia kimia na est ya République démocratique du Congo. Présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kaka ye mokote na ville ya Lubumbashi ba membre ya gouvernement pe bazali kuna elongo na premier ministre Judith Suminwa Tuluka pambate 40e réunion ya conseil des ministres ya vendredi 18 avril 2025 et kosalema sur place na ville de Lubumbashi na bokambemi ya ye moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka komaki na Lubumbashi chef lieu ya province ya Okatanga na butu ya jeudi poto koma vendredi 18 avril et pa wapi ako participer na 40e réunion ya conseil de ministre oyo chef de l'état ako président Nathalie Kaila héritier Mapindeli. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ya République démocratique du Congo akomaki na mabele ya Lubumbashi chef lieu ya province ya Okatanga na butu ya jeudi kinoto koma vendredi 18 avril 2025 pour na participer na 40e réunion ya conseil des ministres oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako présider na avion tango ekitaki après minuit na journée moko particulièrement chargée na ville ya Kinshasa et pa wapi enchaînaki ba réunion de travail pe ba engagement officiel ya ndenge na ndenge na bokomi na ye na chef lié ya province ya Okatanga chef ya gouvernement ayambamaki makasi et pa ya ba autorité provinciale
oyo ezali kotalisa unité institutionnelle entre baéchelon nyonso national mpe local. Judith Suminwa ayebani lokola approche ya sur terrain ya volonté ya kogouverner mpe lisusu penepene ya bacitoyen ezali kotalisa vision moderne na ye fidèle na dynamique mpe azali koencourager décentralisation active baréunion gouvernementale na houlette na ye mpe ya chef de l'état ekopermettre na chaque province bayebana kozala na katikati ya badécision stratégique. 40e réunion ya conseil des ministres oyo ezali prévu na ville de Lubumbashi ezali kotalisa volonté ya se rapprocher na institution nyonso pe population ya chaque coin ya République démocratique du Congo na bokambami ya gouvernement musala ezali makasi pona ko améliorer ba conditions de vie ya ba congolais nyonso na kosatake na ba défis sécuritaires na mboka na cadre wana nde ba effort ya malonga ezali engagé pona kozongisa kimia na région oyo ezali affecté na instabilité mingi na partie est ya République démocratique du Congo et pai wapi ba groupes armés soutenus na Rwanda bazali coopérer. Présence ya premier ministre na ensemble ya gouvernement na Lubumbashi ezali kotalisa moment moko ya malonga à la fois symbolique stratégique na conduite ya affaires publiques pe na volonté ya kosala cohésion nationale nyonso wana na droite ligne ya programme d'action ya gouvernement Suminwa oyo ezali ko prévoir parmi objectifs na yango ya 5e pilier renforcement ya institutions provinciales pe locales pe le sous ba service déconcentré. Cérémonie à clôture et assemblée générale ordinaire et conseil supérieur et magistrature et salamaki jeudi du 7 avril Peyango ezalaki présidé et pas ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo a représenté qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na session oyo ordinaire oyo ya conseil supérieur ya magistrature ba mesure oyo ezali adopté ezali mingi priorité na yango pour na numérisation intégrale ya ba service judiciaire pour na ko garantir transparence pe célérité kotonga ba cité légiste pe lisusu na ba province nyonso oyo ezali bongo ba kotonga ba palais de justice ba logement pour na ba magistrat autonomie budgétaire pour na pouvoir judiciaire et longona budget pour 2026 oyo bazali ko proposer na 736 milliards ya ba francs congolais création ya ba nouvelle juridiction ba tribunaux pour na bana ba militaire pour na ko rapprocher justice elongo na ba citoyen président ya conseil supérieur ya magistrature Dieudonné Kamoleta Badibanga akumisaki oyo a qualifié avancé moko pe a promettre application ba résolution nyonso oyo euti kozwama na maloba na ye premier ministre atalisi volonté ya chef de l'état ko tombola autorité ya l'état liboso na ba défi sécuritaire pe institutionnel pe insistaki makasi na nécessité ya justice ezala accessible pe équitable et respecter vision ya magistrat suprême boye pour na concrétiser ba réforme nyonso pe cadre ya concertation régulier entre gouvernement et longona conseil supérieur ya magistrature ba ko instaurer dialogue ou ko permettre ko harmoniser des efforts nyonso pour na ko préserver indépendance judiciaire ndenge chef ya gouvernement atalisaki alobi collaboration oyo ezali pour na ko kolisa ba projet ya malonga pour na uniformisation ya âge ya retraite ma magistrat na 70 ans pe lutte contre corruption et longona ba chambre disciplinaire nyonso kozala renforcer session oyo esukaki na adoption ya feuille de route quadrinale oyo ezali aligné na objectif ya magistrat suprême. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzokande conseil supérieur ya magistrature a s'engager pour na ko transmettre mikolo ezali koya ba résolution ya chef de l'état ba magistrat congolais nyonso ba bengami ko incarner changement radical pe ya mentalité défi oyo ezali ya taille pour na komema espoir pour na ba millions ya ba congolais nyonso bazali koluka justice. Totikali kaka na masolo etali premier ministre Judith Suminwa a procédé qui jeudi 17 avril na lancement officiel ya cartographie pilote ya deuxième recensement général ya population pe ya habitants cérémonie esalamaki na terrain à Sosa na commune ya Kasavubu témoin ya événement ezalaki bongo Nathalie Kaibla pe héritier Mapindemi. Lancement officiel, il y a cartographie pilote, il y a deuxième recensement général, il y a population, puis il y a habitat, cérémonie et salemaki na terrain à Sosa na commune, il y a Kasavubu. Cartographie oyo ezali étape na processus ya recensement oyo ko permettre ba découper ba zone ya dénombrement oyo ko sala affecté na ba agent recenseur pour na ko éviter ba omission pe ko multiplier ba compte
bosimba ke chef ya gouvernement amankaki te ko rappeler projet oyo eza na motema na ye na époque azalaki na tête ya ministère ya plan tina kokoma na ye na primature alobi azali honoré pe aza na esengo asepeli makasi mpona koyoka ke ye chef ya gouvernement ancien ministre ya plan projet oyo ezali kozwa évolution ayebi parcours na yango ndenge ezali facile te pe bato ebele bayebi ke bazali koassiste awa na commune historique ya Kasavubu ezali moment moko historique pamba te plus de 40 ans après oyo ezalamaki recensement scientifique ya population na 1984 mboka na biso ezongi lisusu na réalisation ya deuxième recensement général ya population boye premier ministre atalisi ke esengeli réussite ya projet oyo ezala occasion pona ye à rendre hommage moko mérité na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona vision révolutionnaire na ye oyo ezali kopesa na ba congolais bayeba na kozala na ba statistique oyo ezali bongo fiable. Premier ministre amankaki te kotalisa gratitude na ye na vice premier ministre pe ministre ya plan pe coordination ya aide au développement ba partenaire technique pe financier nyonso direction générale ya institut national de la statistique UNES na mokuse pe coordination ya bureau central ya recensement pona ba effort oyo bango bazali kosala pona premier ministre détermination ya gouvernement ezali bongo ya makasi po kotia en œuvre programme d'action oyo po na poser durablement ba jalon ya Congo oyo ezali bongo komata po na chef ya gouvernement alobi moko ya ba caractéristiques ya mboka oyo ezali kokana komata ezali maîtrise ya croissance démographique na ye lokola mener ya ba troupe ou premier ministre a mobilisé ba agent nyonso ya bureau central ya recensement po na mosala esalema na ndenge ya kitoko bosimba ke ba opération ya cartographie na phase pilote na yango ezali bongo liboso na 3 sites mingi ya commune ya Kasavubu, Kinshasa, territoire ya Bulungu na province ya Kwilu, ville ya Chikapa na province ya Kasai. Pe ekosila na mois de juin na publication ya rapport na début ya mois ya juillet oyo ezali koya misala ya cartographie ya recensement ekokende na ensemble ya territoire avant phase ya dénombrement oyo ekozala bongo exhaustif pe lisusu recensement proprement dit esengeli bosimba ke contrairement na 1984 ba opération nyonso ya recensement ya sikoyo ekozala bongo numérique. Rédaction Info Lingala journal ya peuple emeki kosala résumé ya ba activité oyo secrétaire exécutif provincial ya Iko mwana mboka Brege Engali asali pona mvula. Na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, eza na ba leader na yango oyo popularité na bango ekosaka soki mokete. Les lions de la ville de Kinshasa, Brege Engali Firi Obama, oyo bana nyonso ya Kinshasa bayebi na ndenge ya malamu, lelo azali secrétaire exécutif provincial ya parti politique babengi Union Congolaise, Iko na mokuse ville ya Kinshasa. Parti cher ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba. Brege Engali Obama le 13 octobre 2024 à Sangisaki plus de 5000 personnes bayaki ebele na espace culturel solidaire oyo ezwami na commune ya Maluku pour na ko assister na cérémonie ya adhésion na ye na parti politique babengi Union Congolaise Iko na mokuse. Cérémonie oyo bosimbake ezalaki présidé et pas il y a directeur ya cabinet ya VPM ya économie Clinton Bamana Matembele ya Simandaku Brege Engali Obama afinaki fiche d'adhésion azwaki ba insini nyonso ya parti oyo etalisaki ke akomi désormais membre ya Iko pe délégation ba chef coutumier bango bazalaki wana batikaki yete pona kolakisa ke azali ya bango bapesaki ye ba insini ba symbole nyonso ya pouvoir coutumier. Brege Engali Obama azwaki diplôme de mérite et paye ya observatoire congolais pour la bonne gouvernance et sociale. Nasima ya adhésion na ye na parti politique Union Congolaise Iko lokola azalaka mutu ya batu Brege Engali Obama akendaki mbala moko kola musaba base na nyonso mingi penza oyo bazwami na kati ya fondation Brege Engali Obama bango nyonso
pour na kokota na ICO, Union Congolaise. Le 18 novembre, mobange na cérémonie ezalaki organisé na epai wapi Bredge Engali Obama atambolaki na message fait moko message ya kopesa ba félicitations epai ya vice-premier ministre et ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba le technocrate. Cérémonie elekaki vraiment kitoko. Bredge Engali asengaki na population to ba base na ye bango nyonso bakota na ICO. Le 11 janvier 2025 de siège ya Union Congolaise ICO oyo ezwami na commune ya Mongafula e yindaki na ndenge ya kosakana te. Bredge Engali Obama na sima ya kozala nommé lokola secrétaire exécutif provincial ya ICO ville ya Kinshasa akitaki mbala moko na siège ya parti elongo na ba collaborateur na ye oyo nyonso bazalaki nommé pe échantillon ya base na ye po na ko remercier secrétaire général ya ICO Prince Mwabi po na ndenge apesi ye confiance pe babosanaki te autorité morale ya ICO le technocrate professeur Daniel Mukoko Samba. Na clôturaki année na lakisaki que Bredge a mérité pour que feuille de route na biso Toko Kisango. Moussala Ebandakate Ebandi, le 25 janvier 2025, secrétaire exécutif provincial ya ICO Kinshasa, Bredge Engali Obama, a sangisaki plus de 300 leaders na résidence na ye oyo ezwami na Salongo, na commune ya Lemba. Bango nyonso ba leader to ba cadre oyo, ba koti na kati ya ICO, ba signaki ba fiche d'adhésion, pour na kolakisa ke désormais, ba komi ya ICO, ba zwaki ba insigne ya parti, biloko ya ndenge na ndenge. Bredge Engali Firi Obama. Lelo tozalaki na adhésion ya ba cadre o ba wuti na bisika ebele. Ba wuti na ba association, ba wuti na ba parti mususu o ba ye ko rejoindre biso na niveau ya Union Congolaise. L'infatigable Bredge Engali Firi Obama, le 20 mars 2025, a Kendaki Mbalamoko ko installé ba responsable oyo bakokamba 4 communes mobimba, c'est-à-dire commune ya Lingwala, Kintambo, Barumbu pe Mongafula, cérémonie kitoko pe ya Kafu Kafu et lekaki na commune ya Kintambo. Ezalaki esengo poto installer ba cellule bango batikala wana pona kosala musala po Union Congolaise toza na besoin que na mikolo ezali koya to kokisa 1000 cellules na kati ya ville province de Kinshasa. Le 22 mars 2025 nde ezalaki 11 cellules mobimba ezalaki installé pour na compte ya Moamba nyonso elekaki na quartier Kemi kuna na commune ya Lemba. Commune Yansele, Mabele Mame et Yamba Kibongo Bredge Engali Firi Obama, les lions de la ville de Kinshasa, wana ezalaki dimanche 30 mars 2025 et Paiwapi, 17 cellules mobimba, ezalaki installé Pekuna Kado ya Maputa et Pesamaki le sous pour la maman. Plus de 250 pannes et Kabolamaki et Outaki et pas y a autorité morale, y a UCO, professeur Daniel Mukoko Samba, Bosimba qui est le lion de la ville, y a Kinshasa, les grands leaders d'opinion, Bredge Engali Obama, Oyo Azali Bongo ko respecte toujours, feuille de route y a UCO, Alobi, plus de 1000 cellules et Sengeli ezala installé na ville ya Kinshasa. Mosala kitoko Bredge Engali Obama, iko na ville ya Kinshasa et telemi na ndenge ya kosakana te. Plus fort que Bredge Engali Obama, tu meurs. Ba reporter ya Folinga la journal ya peuple pour na peuple basola kina moko ya ba responsable technique ya Metelsat Augustin Tagisabo ou expliquer ndenge ni situation ya bamvula ekozala na mois d'avril pe ya mai. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà, comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri
le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et le Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, d'où la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, afin de pouvoir sauver leur vie et les biens qui peuvent être vulnérables. Reporter info lingala journal ya peuple pour na peuple babeta ki tour na quartier Bikonga na commune ya Kiseso kuna pe ba mona ki ndenge nini population izotoka mai ya ofele na ba forage ya honorable Nerombungu eriti mapindemo ladi lando bamvula oyo enoka ki weekend eleki na ville ya Kinshasa e provoka ki ba inondation e soki kaka wana te pasi ya ndenge na ndenge e komela ki population kati na yango kozanga mai pamba te ba installation ya régie des eaux et bebaki bosimba ke parmi batu ya mitema malamu na ville ya Kinshasa pe na RDC e sengeli kotangaka honorable Nerombungu fumwabanga moyo ye kutubolamu eleka balobelaka yango lisusu te awa tozali esika azali kotonga complexe scolaire mama pemba ya sika na avenue Mwanga na quartier de la paix na commune ya Kisenso atiki ba forage na ye ya ofele na disposition ya population ya banga moyo ya katoka ya ofele sala 20 tours ditu pourvu kaka bozala na mai na ndako na bino bana nyonso ya commune ya Kisenso bazali koleka kuna pona kotoka ba mai na bango kotondisa batuke ba bidon batono na bandako na bango balobi honorable Nerombungu fumabanga moyo ye kaka nde mobikisi na bango partout ma bimate ba ma ekanga mina ba fora université kanga me bimate mais pas na facilité biso na mai totoka mai ofele na mutoto ezali ape na mwanga mai ezali donc kuna peso na bikanga na sie ezali donc to ligne makata bokate kiembe asinga biso ka population ngi ka ba merci belé papa Neron mai zaki eta vraiment passe makata donc ce qui était à ma biso to futo ngato sani ba merci belé kana oya sali biso zamba pa eza evre ya honorable Neron tala bisote oui honorable Neron mai eza ya ofele tala bisote mai eza ya ofele et bandi depuis jour mai kangamaki samedi tozo mai ofele ya opesa ta sans fronté pour ezate mais ba che groupe to kala mai donc ça vraiment kimia ko leka ba commune belé ezali kaka na avenue Mwanga te na quartier de la paix honorable Nerombungu ba forage ezali susu na quartier Mutoto kuna na commune ya Matete bisika oyo nyonso population azali ko s'approvisionner kaka ya ofele mai ezali bomoy moto azali ko pekisa bato mai azali kadi mpemba honorable Nerombungu esi a comprena population nyonso ya Kisenso na simanaye botela ba geste oyo ezali ya kobetela maboko Protiva peut aller poto kitoko pour na bana na bino bazala en bonne santé. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana e bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva poto kitoko pour na ba bébé pro. Mama soma yele. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva, protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbara te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka.
na kango sante kitoko nzoto makasi matemi distract mama tetsa mwana sukana mbimbi oye sukana mbimbi Protivat Pro Pro produit par Chris SARL. Pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution za kaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta papa griffe na 7e rive présidentielle. Bolanda. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment mosala kitoko boye alors ça koleka mundele et puis les autres dirait mais pourquoi pas te gouvernement balingi ko soutenir yete na ebita bandeko nanga botuna peut-être bango na ebaka te na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais je sala marato donc ezaka pona ko informer le sous maman Nabiso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fatou Béton yé pa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour la cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le ko la ilk oye na dimna le ko le mort na dimna le ko le mort ateza le ko le mort na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et pa wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali tozana ba communiqué nécrologique bolanda lecture na yango na mongo ya héritier Mapindemi. Famille Mavungu elongona les amis de Baya aéroport bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe baiba na bango nyonso liwa ya mwana ndeko pe moninga na bango Baya Mavungu Jeff oyo akufaki depuis le 12 mars 2025 en attendant programme ya ba obsèque eye bana kosalema matanga ezali bongo organisé na lopango ya libota oyo ezwami na lemba salongo mingi penza na avenue Première Rue numéro 764 référence direction chez les copains Arrêt Geps qui a été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaka Baya Mavungu Jeff. Merci na confiance pe fidélité bozaka nango na info linga journal ya peuple pour na peuple ceux qui bossepela ki na édition le lebol ba merci na Igor Tingi oazaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila assisté pa ya Rit Kindu na montage sima ki pa ya Fabrice Lundombi pe Christian Kiangebe ni supervisé pa ya Héritier Mapinde bengana bino to kutana mokoleza koya au revoir.